Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Boss de Bruno original. Abonnez-vous. Fani yako pime la biso kwa to fisa ma musa wana esa na peza ma biso ki mecho ndeko na mobali musa ki ko na mwase ala comédie pas ko on biso za ko ba comédie photo chaque atika biso to lo bila mo kweza na ampliation ani ko kasi esa na kete ba comédie sans souci président Omar sera bon yo communal age ba nyos ba Serge Louye je pense pas jouer pina ba ba Louye oui ça la boya ya votre ça va pied robot boya ndeko na bino so nzinge sila moto to kasa mpona na ba edo ya to tika marambwana to tika sali passe na vraiment na za découvrir comment dire en français découvrir c'est ça vraiment vous comprenez c'est le quechua en œuvre les analyses mon frère ça fait normal parce que yo yebi ba position ba ndeko musu bazala ngo yebite to condamner to lobby ya biso kondo ndeko mélodie akufi ba 1 heure na 1 heure wana ba misu ba ngina ba pongi misu ba komi atongo misu ba ngina ba programme mususu mutu ça akufi bon je vais passer naoya tu as un programme on ne peut pas accuser tout le monde là on a yé parce que na un programme de l'hôtel yango na yé ozomon surtout que journal où ezana moulai et bon so mutu muswa na poko bo condamné pour na poko azako obligé fois yaka na tongo to yaka na moyi non pourquoi pesa ils dans casa journal wa biso donc to sarangele tant tozo lobama mususu on ne peut pas accuser tout le monde mutu na mutu ayebi ndenge nini azomunga makwaya mutu na mutu na ba programme là donc voilà je ne crois pour moi pour répondre très bien répondre très bien pour accuser mon côté question na ngana baki yo ko bani par rapport il y a ndenge les questions à lobby yango na il ne peut pas contredire les questions il est libre de ba propos na aza libre ba propos na yango na biso ya lobby ya ye ngala lobby oyanga par rapport à question mutuna yo tuni lobby na nga ba artiste ba yete na biso nga na représenter bango nyonso parce que à l'instant ngani na za OK do bandeko ba yete to ba programme na bango te to ko loba mabe pour na bango te en si longtemps to yebite soki baroya là c'est bien soki baroya pe na pourquoi donc voilà OK mais batu mususu bazolo baki na ça ba interview belawa ba biki mélodie présence naïe ils allaient format et pense ba être comédie beleza vraiment remarqué parce que mélodie azali qui sont vraiment santé azali pouvoir que jouer le soutien ça fait ba micro belé question dans les zones non nécessité non nécessité donc on a vu que ils allaient raison l'une des raisons au batu mususu ba yete parce que néné a eu to lobalobi que a ba te comédie belé bazalaka soki mutu oyo azal peut-être un succès oyo azoyi oyo asala dia musa esala ke baya bon on a compris question non je suis pas dans le détail en fait hein mutu akufi et puis perd son âme c'est bon c'est important to la to honorer mémoire na oyo donc yo zanga là c'est bon message nous opé c'est pas bateau la ndiyo pe bazu sango oyo ya mélodie la star message eza moko bandeko oyo communauté congolaise et bela bateau balandaka biso balelaka na biso elongo tant tozaka pe na bisengo bafeti bafetaka pe na biso elongo ba continuer toujours kozala na biso ensemble mais makasi nde na famille biologique parce que pasi oyo oza nango na oyo nga naza nango eza ya moke famille eza na pasi ya monene ozomona donc to soutenir famille atanga naza na mpata kopesa boye te mais quand même atteint la présence en à biso oyo pour ça bien plus message na ba o baza présent na bandeko o baza na musika donc to lela na bandeko ya famille à mélodie en fait mélodie ba diamant to lela na bango voilà merci on a biso artiste mélodie donc est-ce que moi aussi message qui est à Koufi ils ont dit est-ce que vous ba à peu près ni eleki avant la mort bon autant que eleki na koyeba te parce que na matadi na kitemwa kin na c'est de 2 semaines na kina mais
Mona Kassinae, aza grand frère de Tozane na base moko caporal. Sikoyo, aeko pesa moi message, na na base avant de musala. Na retenu message, il faut la commencer sur des terrains, les basson deni. Depuis na moni na mona artiste baza awa, mais na ce concert je se photo comme ça ranza mais colon zam. Yende makam donc yo monde qui mettre game ça manzambe liboso motote na sima. Toujours to garder ban ben zama zomoli moni na kimia na bité on encore ba pour ba artiste sou baza na mo ba artiste basé belé awa mais ben dona mingi o lo baté passer la mutema l'habit ne fait pas le monde mais reconnaît le monde par ses habits ba mingi l'artiste ni ba été to éviter ce que yo dit qui va tirer na kati est-ce que ça solo bon artiste on so gi sango o ça qui est à ignorer nanda mabete mete bolimisa mais nga mona yolo to kono na mabele batu baboya batu donc story yozo ya mutu no artiste le roi yo ka artiste dae ko saki yote garder ban protéger base place oza ya ka artiste akufi soko garder ka yo nanda mabete moi je dis na loba moi je parle aussi nga ko loba na kila nga me ba oyo baza nsima nga on va réagir pour yo mutongo boya. Moi je disconviens pas. Mais tout oui. Ouais, papa chéri ben sur le temps papa chéri comme attend papa lui no kizaza na terrain et kanka. A mon appel ah oh yolo. Donc ouais raya ko tire vlog jour abima pe prison a mon appel wa donc. Et le but est cool neza. Il a toujours même moral, protéger base. Toto garder structure. Donc tu es ça bango. Moutako simba cameraman azateni artiste babi. Tala munena nzore bang sa samba te pour faire na kata zamba. L'habit ne fait pas le monde, me reconnaît par ses habits. Dans ces babala maloba, mais pour pas appliquer, c'est trop dire. Toujours. Salut à vous. Témoignage à Beloni. Bah témoignage. Mélodie pas na. Nakolo ba. Tu vois na c'est na habité donc na habité tap sur na lunette, sur na lunette, tu vois. Au bon na ko taxi ma miss. Yero lo baté tap sur petit là na ka banda ni kala kwa wacha. Ba pesa tama de tibo. Et ratate. Au côté ma tonye, c'est ma tama 2000. Les bienfaits naïe na garder au pénal tellement à mon thème. Et on a dit que les bons comptes font les bons amis. Même si place y a qui, tu regardes les cas, tu protéger base. Les morales, tout ça. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes ici, président Junior, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Oui, Kimia. Kam sangwa mawande oye komel biso na tongo lelo. Voilà, président Junior, lelo yo actrice comédienne na kombo ya Mélodie Badiama tiki biso, même si yo na corporation plus yo na ozo présider plus corporation ba journaliste. Déjà sangwa no yamba ki ngolini parce que musana biso na bango tambola radio père. Sangwa no yamba ki. Bon en fait pas seulement ozo présider corporation à journaliste mais na ape mutamaboke fier de l'être. Donc moi na ya masumu de Brende théâtre plus on a sala une année et demie na ye Africa création donc on a zappé mutamaboke na zara fier lobaki na mutamaboke je resterai mutamaboke au moins que na koti na domaine mobo e o ezo pekisa ngai na sala maboke mais le quoi domaine na ngai ya presse et pekisa nga te na za na cinéma na théâtre donc je suis fier de l'être. Donc sangoye j'ai appris ça et pas à confrère mon journaliste Azana Ngambu Siko. Aza congolais na biso mais arrivera kuna na Ngambu nde mutatindela nga photo abi président oyebi que Mélodie akufi ngana kanisa ki Mélodie journaliste parce que na tongo batindela nga photo ya journaliste mo pe fimo journaliste pe ya biso après Saline akufi mo équipe bumba tindela nga tunga est-ce que oyebi journaliste oyo ipara akufi na bina yebi ete tant muto ana yo benganga na ba 5 heures na yebi si Mélodie atinda photo na moni Mélodie o yanga yanga c'est-à-dire Mélodie on a fréquenté Mélodie yanga Mélodie on a liana et Mélodie on a melana et Mélodie on a tambola ne ba butu
Désert vraiment boboana cheta Mélodie Blaise Mabanza Montana Kalu Gilles Bavon Mwambo désert wana chete bandisika. Donc tant on a yokaki c'était pas facile. Nazeleka tongo etani nde toye ensemble awa les Kechuta Nyamabedi Ivipan oh nde tozalaki nanu 4 wana awa ça fait mal. Je crois yozalaki déjà bateau toro ba première venant ya 4 sikao déjà mais toro koloba plus depuis tozalaki banda tongo parce que biso to comme calamité mais bino tozalaki banda tongo mais on a constaté absence remarquable tout le absence totale il y a ba comédien et là on est ça que non ba comédien ba ya pena non te ba répondre présenter na montant. Bon oyebi monde de théâtre comme à moi ba groupuscule c'est-à-dire batubwe ba ne kiri na bango elle a bandal elle a kasavubu ba partenaire c'est comment oui ba koma na ope bongo siko et comment soki mutu wana zaki na fréquentation te na ba elbow et comment ka ba biloko tango mona so événement moko ndeti ya passe elio banado. Okay. Vous comprenez? Ça va finir. Anado, donc va finir. Donc pour dire et puis l'artiste aussi, ce qui est vrai. L'artiste est comédien, tout peut artiste c'est ba na défaut mon reçu mutu akufi na succès te ba na moins difficulté wana pona oya. OK. Ozomona, to mona ra Diana Makileza ki butu, mais mona ke na butu wana avenir na bango ki mobilisation ya makasi. Mobilisation donc ba okamo bango moko na ba wana ba l'aide des ya wana impossible mais Mélodie jusque là banda tongo Jini mwana lemba ka ndazawa dans les seuls comédiens à sur place Jini aya wazo représenter yemoko toi yena compte à Bella wana to tuni était les questions tout na yango des moments non attends na corporation artistique car to le babongo bon peut-être bon yelo waza na Bella tout ça qui a représenté Bella to ebi ke na Bella bango bazaka présent na ba événement bazaka présent ata soki ye moko autorité morale Belvia yena nté mais au moins ba Jini ba kitaka ba Marina ba kitaka mais les autres comédiens jusque là to monité Jini azala awa to moni nene bota uto zala pa kei. Il n'y a que 2 personnes. Vraiment. Président Tolobelo Romoko, tu lis plus ces événements et puis les autres chroniqueurs plus vraiment critiquer surtout la titrage mais belé to comment critiquer na ba contenu ba émission na biso des fois et biso mo peta musu to rolo ba non et mo pesa la rama défaut. Mais tout le monde a critiqué za ramakasi et puis lelo tout le monde a ka ba comédien plutôt na ba chroniqueur wana ndé ba zo rater ko véhiculer ba message to pe ko ba information au rolo ba ni pona likamwa. Na condamné titrage té. Tout celui qui est passé par l'IFASIC Azwa cours ya presse écrite, balobelaka titrage. Na presse écrite, toye na etando, na journal a Lingala, papa na biso fait siama lisongo ba molona. Mobutu akei na Gabon. Papa a présenté journal a Lingala lobi tata mokonzi ya ekolo obitambola tambola waye. Akei bongo kosenga lisungi na mboka Gabon. Ozoyoka obitambola tambola ye na plateau ozoyoka na info ya Lingala papa siama lisongo ba molona patata ekolo obitambola tambola ye toye na presse écrite na ba journal ba umoja à l'époque au mona que par exemple le gouvernement ils ont préparé ebima mais au mona bango batie na attaque batie déjà na attaque na bango qui non gouvernement bimi pona coaturer bato ils enregistrent pona coaturer na kati ya presse na kati ya biso ya musana biso toza ce qu'on appelle les récits na récit na kati on voit récolter traiter na diffuser vous comprenez mais sur le point de vue information toza na désinformation toza na information tobengaka solide na insolite c'est-à-dire mutu na mutu asala rapport na mingi na presse en ligne basaelaka mingi ba insolite na ba ligne éditoriale na bango aosaela insolite eza mabete insolite le roi papa Molière ndenga zwaka information non traité ka ndenga filmé à diffuser eza mabete solide c'est-à-dire au traité avant au diffuser donc eza nango mabete eza sauf ka ke congolais ayebi na yeba makambo wana te yango balobela sur yango vous comprenez na solide nde batena compte ya forme na fond mais na insolite batena compte ba biloko wana te
Donc c'est ça. Vraiment. Par là, déjà, on dirait aujourd'hui c'est la famille. Bas alors moins fort, na titre ekoya. Oui, na famille tous la moko ya artiste et comédien Sophie le qui a mélodie to ando jouer ne peut banzonzinga à Gilles Bavon et là quand on senga a remonter moral la famille parce que ce n'est que le début. Bande commune ya ba page ya ba Facebook ba vanda na poto. Aza a mon aime sous vidéo ya Flor Makinis ya récupérer yango. A kati yango a luki ba réponse à bato bambi a titre na ya lokuta. Ce que ce bino bobando landa, bobando takine bato baza awa. Mais tandis que bato ba sa mamboana ba diaspora. Vous comprenez des alaka. Famille bozana nerf solide biso awa na kintozo l'ensemble na bino. Certes peut que ba diaspora baza ba la paix ensemble na bino mais bolanda landa bo tenir compte biloko wana te. Donc c'est ça. Voilà. Merci beaucoup président. Ma famille Zoya, là donc c'est ma casse.